souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours.
Bonjour, bonjour. Voilà une émission Question Time. Question Time, le peuple d'abord, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Nasi bomoni bino moko plateau ya Question Time, décor échangé. Bwebi ndenge na présenter Question Time, ndenge na zara na décor ya ngamoko, mais le long de tobaki ça spécial pour la première fois. Donc il tobaki émission Question Time et ça émission moko boye. Et ça peut être émission qu'on m'a invité, des émissions à peuple, biso nabino, toza koloba, makambu oyo, pona kobongisa, mboka na biso, RD Congo. Mais, lelo toloba que ça spécial pour to koyamba maître volontaire. O ba benga bato makasi, o baza ko batela population, bazo batela ba maman, bazo batela bana, yango bomoni décor ya plateau échangé, donc to sabino Astivi, la chaîne incontournable. Donc, il tente au baraboué. Tout ça, rappelle-moi, va vantar net à Balouba. Plateau, boué, et ça, va plateau, mon nom, on a BBC, qu'on a Londres, Grande-Bretagne, on a États-Unis d'Amérique. Au retambo la Kinshasa, Mobimba, au coup de plateau, bouété. Au coup de on a France, on a Skyrock, au coup de on a BBC. Donc, yango bomoni awa lelo quoi chanter mes alaka ngamoko, mais lelo toza na ba maître volontaire na ko yamba mo kalate na banina ko pesa nanu ba bonsoir ba mbote bisika nyonso tu bozwami o mabota na bino bana masina boza branché pour lelo to ko yamba maître volontaire ya masina ya changu bangonde basimba penza changu basimba masina soki kuna mobulu ezalaka te bakulu na bakita bakulu na baokanaka te malgré bapoche mike bakulu na ezali grâce na bino mpe bametre volontaire ya bacommune mosusu soki boza na posa boleka boya mpe koloba badoléance na bino plateau oyo Question Time, le peuple d'abord, le peuple gagne toujours et pesa melibino nde na lobaka règle du jeu. Téléphone est ouvert, beaucoup de tout n'a pas, va mettre volontaire ma question. Au bengi, quand vous avez benga, diminuer volume ya télévision na yo. To au long pe meni ya télévision na yo, ok, oza ko ka bien poto ko to boy interférence. So ko zo benga biso volume ya TV neza likolo, to ko kata yo vomé to zo ba pelte pour le lot ko pesa priorité na ba mettre volontaire. Yami balé na règle du jeu na biso awa ezaka émission ko finga te ezali émission ya force des arguments ndenge na lobaka ezali émission ya force des arguments. Donc soko za na argument obengi soko za na argument te parce que ko finga eza arme ya ba faible lelo tozo ba maître parce que ba maître ba finga kate ba maître pe ba beta kate ba bundaka pamba te po ba maître ba na discipline ba maître ba tchaka ka ordre place ba maître ba ali au moins ba maître ba mtu ba okengela ba musicien ba okengela ba politicien ba maître ba osala sécurité na mambele yango tolobaka ici c'est la force des arguments qui compte. Soko za na ba argument ya ko pesa obengi na téléphone soko ebi ko za na ba argument te landa biso menalinga ka peka ka teke batu bovandi na ndaku bozo landa biso ngana zeke kwa fuarte et que quoi fort au foot en bongo oya kotala été ngana za que quoi fuarte aya za plateau ya peuple tant ba fungoli téléphone yo obengi olobi ba argument c'est la force des arguments qui compte obengi opesi ba argument au contredire pe muninga mais ko finga muninga te to boy ko finga chef de l'état te ko finga ba konzamboka te soki olingo critiquer to ba ko critiquer chef de l'état parce que biso to pesi mandat après 5 ans il faut aya ko rendre compte na biso que osala ki nini okoki koyebisa chef de l'état chef ozosala bien te chef koto bongisa mais ko finga chef de l'état awa ezalaka interdit critiquer misala ya chef de l'état eza permis critiquer misala ya gouvernement awa eza permis critiquer misala ba député eza permis parce que nous sommes dans la démocratie. Le peuple d'abord, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Toko umela na lombango na zako kocha ba maître volontaire bokota na ya mabino ba maître volontaire bokota na kocha moko maître volontaire oleki wa mbote za makama mako vitala bakeni za mwindu maître volontaire oleko vandi leka lelo
eza mission na mino spécial maître volontaire dans le combo nonani Maître Patience Maître Patience le tigre. Maître Patience le tigre. Tu as mis Maître Patience, toi il y a deuxième maître volontaire à Kota. On va dans Koto, toi il y a Manabata Koto. On va dans Koto, et j'aime bien Rovanda. Ya on va yozela na j'aime bien. Kokota nanute. Non, c'est comme ça. On va lui mettre Patience le tigre. N'a pas maître volontaire. Yo Rovanda kuna Kota. Toi mayo. Maître oh ma comio so maître volontaire les gars combo na pesa combo ba mon hôtel la caméra pesa combo avec Novanda ouais champion condor ya sport ni kickboxing et puis taekwondo merci kickboxing et puis taekwondo maître condor toi ma deuxième maître toi ma maître volontaire tala ba ken ma confiance à somme le long na vidéo sur bunda na plateau maître volontaire maître yosa comme nani nga comme champion aigle ça sport no pratiquement ni ça la joue terme ça combinaison à tous les sports merci ming toi ma mutasuka maître bossa ni combo champion aigle yo vanda awa le loza spécial eza pona bino nazo honorer bino eza sengo pona nga to ambi maître volontaire wa luki makambu kuna masina yeyo to lakisa kina asi maître volontaire bomona ki bapota o bakata ki bapota heureusement za mobali soya ki mobali te mbelelo tozane ate mbelelo ba maître baza kolela muninga bango maître ko se présenter malgré to stopper ça combo yo zanani maître Mbia maître Kinkololo yeyo maître Mbia obo boaki na ba face kakufi yeyo maître akufagate maître a dessin animé maître Mbia yeyo maître Mbia yo ça sport ni na sala full contact na travail full contact si les lopé full contact ka yango ezo continuer ko merci bien maître Mbia en tout cas bokoyi ko vanda sikoyo poto fungola plateau na biso esengo lelo na yambi ba maître volontaire tiamba la moko titre parce que plateau ya boenano ezalate nazo sala vantara baluba plateau ya boenano ezalate po awa il faut zala kaka As TV ozana ba plateau boye kaka okuta ngona ba Skyrock eza na France okuta ngona BBC plateau boye to bandaka na ko fungola ba information na biso tozana ko pesa anniversaire ba bon anniversaire ba happy birthday na mama Denise Nyakeru abakisi mbula moko na mokola lelo yango As TV eza ko souhaiter ba bon anniversaire Joyeux anniversaire, que Dieu soit loué. Happy birthday to you, praise the Lord. Happy birthday to you, praise the Lord. Joyeux anniversaire, que Dieu soit loué. Joyeux anniversaire, que Dieu soit loué. Aspect spirituel. Topesi ba bon anniversaire na maman Denise Nyakeru, la première dame. Yo peso koza anniversaire na yo olingi to pesa ba anniversaire to pesa ka mutunyo surtout lelo lokola za mukola la première dame As TV to kanisi maman Denise Nyakeru to pesa ye ba bon anniversaire na ebite soki mama akomi na mbula combien to ebika lelo ezali mokolo na ye yo pozola na biso na ndaku olingi to souhaiter bon anniversaire obengi na numéro ya As TV ezali wana toko pesa pe anniversaire ndenge to pesa ba tunyoso information tozala ngo deuxième information nazo le kana lombangu parce que lelo nazo ko honorer ba maître volontaire deuxième information na biso ezali que gorille tozana gorille kuna na parc na biso ya Virunga na parc ya biso ya Virunga gorille ba bomaki ba gorille trop mais yango tolobaka ke ndenge kaka ekofolobaki ke ata bobomi ba congolais boyeba ke mabele ya Congo ekotikalaka jamais kokende na Rwanda
Yangwana gorille auti ko bota bana mibale kuna na park ya Virunga gorille aboti de bana cha photo ya gorille bazo kanisa ke soki bazwi ba gorille basasi ba gorille kuna na Rwanda kuna na Burundi ba gorille bakosila eloko ezali ya Nzambe ata bobotoli Nzamba ko remplacer gorille na parc national ya Virunga auti ko bota bana mibale donc na parc ya Virunga tobakisi lisusu de gorille ezali esengo mingi po ba rebelle ya ba Hutu ba Rwandais ba ADF Nalu ba M23 ba bomaki ba gorille mingi voire même ba bomaki ba de sécurité o ba kengelaka ba gorille kuna na est tozana esengo gorille na biso abakisi susu mibale boya lisusu koboma bango bokutana na FARDC. Tozoleka na lombango leo na mbango po ifona ba maître volontaire ba groupe armé nde tozoba na Ituri balingi kotika te tozosenga na bakonza mboka na ya FARDC boluka bocha kimia bandeko na biso baza ko souffrir trop kuna na Ituri na moment oyo ba groupes armés ba tumbi 5 hôpitaux pe ba tumbi 4 centres ya santé. Donc ba centre ya santé oyo ezalaka kuna na nini na ba centre ya santé oyo ezalaka na kuna na Ituri ba tumbi yango 5 hôpitaux oyo traitaka bandeko na biso so bakati bango ba macheti ba rebelle wana baza koyoka te ba rebelle ya ADF Nalu ba rebelle ya M23 ba rebelle nyoso bazouta na Rwanda bazouta na Uganda bakeli susu ba massacre ba bomi te mais ba tumbi 5 hôpitaux et puis 80 centres moni kuna ba guerre za mingi tellement ba guerre za kuna mingi ba centres médicaux oya ko traiter ba ravitaillement ezakebele mais ba rebelle ba tumbi 80 centres wana ezali message ya gouverneur militaire oya zali kuna na côté kuna ya Kivu tozo senga kaka ba konza mboka tozo na posa kimia bande kona biso kuna na Ituri ba souffrir mingi plus de 10 millions de morts de femmes violées et ça va continuer tokolelaka na Nzambe te Nzamba pesi biso makasi yango to senaki na président Fachi Luzolo Bambi na mission le kaki na lobaki ke Luzolo Bambi alobaki ke pona ba guerre si la kuna na este il faut baba nananu ko kanga ba promoteur batoyo promoteur direct ou indirect batoyo baza ko entretenir ba rebelle baza na biso na assemblée nationale na parlement wana pe président Mbosso ayebisaki biso ke na kati ya parlement ezali na ba chef rebelle baza ko entretenir ba chef rebelle ngo to sengaki na président Fachi atuna Mbosso président assemblée atangela biso ba kombo ya ba député wana o baza ko entretenir ba groupe rebelle to ko continuer jusqu'à quand bande ko na biso bazali ko kufa kuna président Mbosso olobaki ke na kati assemblée ba tu bazo entretenir ba groupe rebelle bazali oza président assemblée ozali deuxième entre on a Sénat si je me trompe pas ozali parmi entre deuxième ou troisième institution ya mboka oyo mais comment yo yebi batu oyo baza ko entretenir ba groupes armés il faut dénoncer bango mais c'est Luzolo Bambi l'homme ya ba l'homme ya ba cravate ba benga bango comme bango kiming encore ba kuluna cravate bakulu na cravate ezaka to ba maître volontaire bazo sala bakulu na cravate ezaka bato bazo iba ba millions chaque jour bato bazo souffrir ba maître balia bako no représenter be mboka mais tellement bon ezalité maître à s'entraîner to ko ba compétition pe toza kozwa et l'autre côté, et sa deuxième personnalité va tindre biso, et sa deuxième institution. Mais c'est Mbosso, yo yebi batu wana tangela biso ba kombo na bango. Yo ezaka kateke, ozana parlement lo bakeo, ezana batu bazo entretenir ba groupe rebelle awo. Attaque deuxième institution, il faut les citer. Il faut autant à bango. Luzolo Bambi paye alobi, il faut qu'on arrête batuana ou direct ou indirect. Direct elimi kolobanini. Mutu azopesa misolo, mutu azopesa mandoki, mutu azopesa bateni, wana soki bakangi yo, mbala moko zo kende
angenga to ozokende boulot mais muto azo traiter bango indirect eza nani yo yoka eka lisolo ke lobi tokende boma batu na Beni ko yoka lisolo pamba ozali fo bakanga yo parce que tango yoka ki assistance à personne à danger oyoki mo assister batute donc il faut bakanga eza lokola moyibi soko sombi eloko moyibi oza accélère ezali mutu oyo asombi eloko moyibi ya yibite ndenge mona batoyo oyoki lisolo bakene boma na Beni bakotumba 80 pito yo osali o signaler service national service à renseignement ANR o signaler bangote service ya renseignement militaire de MIAP o signaler bangote o signaler la police te o signaler FARDC et la kisi kozali complice parce que personne assistance à danger ou assister bana yamboka tiango to sengi na président Fachi atuna mboso président assemblée tunaye banani oyo baza na parlement ba député nino bazo entretenir ba groupe rebelle trop c'est trop toza pena na lombango parce que fona ba mettre volontaire na kosukisa na image oyo mama Olive Lembe mama ni mama o balobaka mama kabatala tende na lobaka ngai nanu mama ni mama nana kabela ngate na éviter ba mettre volontaire soki mama ni mama kasi balia mbongo na ye mais to ebika ke babi mama akabaka maboko pete mama akabaka tala te mama ni mama mama Olive Lembe ngana nanu na lia mbongo note soki pe na koliango ezali kaka malamu mingi soki pe ba mettre volontaire ba koliango ezali malamu ba ope baza koliango ezali mabete kasi mama ni mama alobi boye nakotanga na lopoto la reconnaissance dans la vie c'est très capital elle amène à la bénédiction donc mama ni mama alobi que mutu na vie il faut être reconnaissant soko ozali reconnaissant eza komema na bénédiction manque la reconnaissance c'est une malédiction alobi soki poza ozangi kozala reconnaissant na mutu ezali malédiction asalaki meeting na yebi place asalaki te alobi boye Joseph Kabila n'était pas aimé par la population mais aujourd'hui vous avez démontré le contraire. Dieu est juste. Donc alobi que Joseph Kabila Kabange China Rambo ndenge binomo bobengaka ye sénateur à vie alobi population alingaki ete mais lelo balakisi démonstration na bango na force toyebi te soki Joseph Kabila Kabange alingi azonga lisusu mais kozonga na ye ekozala bien atindela biso la mère mende te atindela biso batu mususu te soki alingi azonga ye moko il faut aya na média a expliqué biso na 18 ans ya pouvoir asali nini biso tokotala siko seke asali ya malamu tozongisa ye soki tomoni esala mabe ndenge tolobaka toko sanctionne ye ndenge moko mpe na président Fachi aza na compte ya korendre biso na 2023 tokotala akopesa biso ke asali nini yango ya mama Olive alakisaki démonstration de force na ye aezaka netre atolobelaka information ya mutu nyonso tokolobela président Fachi information na ye tokolobela PPRD tokolobela Fayulu le soldat du peuple l'homme de vérité désir awezaka plateau IDPS te ya MLC te ya PPRD te awezaka plateau ya peuple ndenge na baka le peuple d'abord le peuple gagne toujours tola na mama ni mama discours na sali ezala Swahili ngana lobi na bino kaka makambu oyo alobi na discours na ye batu bayokaka Swahili bokoyoka tola na mama ni mama. Connaissance maisha ni ya lazima na inaletaka baraka na kukosa reconnaissance ni malédiction. Ni kweli ni bongo? Alors muni permettre ni baimbie kaloko adoko tu sana Manyema tunaimbaka hivi mwe muone mwangalie mwe muone mwangalie mwe muone mwangalie mwe muone mwangalie Sibalisema Joseph Kabila Kabange Bakongomani amumupende tena Siniaba mnaonyesha preve. Asante sana, Mungu amebariki.
Merci, merci. Tozongi na plateau ndenge na lobaka. Boyebi bino moko 2023 bino bangana benga ngo Coupe du Congo. Coupe du Congo 2023. Donc Coupe du Congo, ndenge za ba champion Coupe de Kinshasa, Coupe de Massina, siko 2023 na benga ngo Coupe du Congo. Fayulu, le soldat du peuple azaki na Bwende, azaki de akobeta ba dada azo préparer 2023 mais président Fachi n'a évité so pas bête à balé, yeba bengeka Fachi béton. Alors, tu évité jour wana soki na 2023 béton de kokanga poto po ba chabite po Fayulu achabi to koyeba ngo na 2023 béton kokanga poto soki Fayulu a tiré. Est-ce que eko beta poto po poto to benga ngo par poto. Donc Fayulu tanga olinga cha eko beta li bende wana béton. To éviter tozo zela kaka 2023 makamnyo soko sama na plateau bino mo moni décor ya plateau a to ya même président de la République va Fayulu débat contradictoire à na plateau oyo parce que a eza le peuple d'abord le peuple gagne toujours Moïse Katumbi patikali simate hier aza l'homme de penalty ya lo baki ke ba penalty Joseph Kabila betaki ezali faux penalty tokota la na 2023 soki ya ko beta vrai penalty soki ekokota to ekokota te po yaza l'homme de penalty Jean-Pierre Bemba to yebite so kaza déjà asi azwaki carte rouge po na 2018 Jean-Pierre Bemba azwaki carton rouge. Est-ce que carton rouge na ye ezo c'est longwe to na longwe te to koyeba ngo na 2023 soki akozwa sous deuxième carton rouge ya Jean-Pierre Bemba to koyeba ngo kaka na 2023 émission na biso efungwami to yambi ba maître volontaire. En tout cas, discipline ezala mingi lelo na kopesa priorité na ba maître volontaire. Soki robenga intervenir zala mukuse parce que tozala ba maître volontaire, il faut ba expliquer mbote ba maître volontaire. Nana sina présenter ki bino to banda na koto on se présenter au tali caméra ezawana, on se présenter sport au salaka ti to retourner après na bandi mituna. Comme on a maître patience le tigre. Nous avons pratiqué un jiu-jitsu. Na banda yango, banda bomwana, jusqu'à cet âge que j'ai. Les hommes sala, oh na yebi na maîtrise, tout tangi pe ba classe. Et puis ceux qui ont ba maître, ba tout mingi ba kanisa, qui sont aux maître dans cadre sport, aux voyous, tous ba voyouté, tout bimi na ba famille. Parmi nous tous, nous sommes là, tous ba responsables et la famille, ba père des enfants. De ceux qui sont na plateau, tu es les cambo et tali, oyo peuple, to bande kona biso, bazo kutana na banzela, na moment oyo tozolo ba oyo, tozana posa kimiezala na ba quartier na biso. Alors ce qui initiative oyo ya ba maître volontaire eza réuni, c'est parce que to moni ba oyo yo bazana responsabilité ya kusala musala ndenge longo bani to yebi ndenge to benga la police. Bazo sala musala na bango malamu te. To kota na maître volontaire. Na yebi ko ngo o kenema rapide. Ezali kanda papa, ezali. Oui, na yebi ke maître na kanda bazo na maître patience asala jijutu to kota wana po eloko penda boeli ndi wana. Maître on se présenter. Merci ngakumo nga champion Condor Lomami Apollo. Na sala king boxing na taekwondo donc plaisir de titres et l'autre il n'est qu'à mettre à lobby et ça on a fait le même Kuluna donc nous ont dérangé mon cannabis à l'époque tant que tu en 2010 2009 tout le monde a fait le même hôtel mais tout surtout kaka brisque boy et loko est matipé comme une succès en partie à ma casse na mon cannabis donc et comité na ba province yango biso attaque ba maître yango toye poto bunda to défendre eloko ici là donc mutu atambola ne eloko na ye na kimia donc abimaki ayena azota mwana mbongo na ye na misolo na ye azalaise donc c'est ça. Merci ming maître Condor, maître ya kickboxing et puis taekwondo. Na tozana à droite na biso maître on se présenter. Topesio Maloba. Merci au bozomo na Nintendo ike au maître Mbia Kinkololo la bino ya masina yeyo maître Mbia nazo travailler full contact
ngana zali mwana OM chura o webi mbuma chura mbuma le mbatable abimisa bana chura biso yo donc maître Mbia maître Kinkololo yeyo o boyokaki sango ya makambo ya MBT eka pona ko telemela eloko kuluna ezosala succès na RDC na mboka na biso pe soki bakonzi ya mboka basungi biso tokoye bandenge ya kosilisa ngo na 24 communes. Merci maître Kinkololo, maître Mbia yeyo. Merci mingi to succès na maître o se présenter na caméra batuba e bayoza maître combo et puis musalo salaka. Oui, merci pour la parole, c'est toujours na plateau bon mon na benga na combo champion aigle blanc sans majesté boyka naza parmi ba élèves maître patience grand maître abimisa naza na sala discipline ya ju nena autant le baké autre terme ba benga combinaison tous les sports quoi mto ça ju azana facilité ya ko se défendre na sport tout ju et autres permettre de se défendre na sport tout naza parmi élèves à maître patience et l'autre eli kande ba père ba tsholoba pona mamwa kuluna na masina merci na tout mais partout vraiment kuluna ils ont régné trop au moins la maman tshoteka azon na ndako boye ba quartier ba botoli mwana papa ba toti musala il y a eza kuna ba papa ko to ba boto bona ba saki na ba diplôme na kati pe ba mikana som sa ke bazali ne ngwana to telemi vraiment toza vraiment kocha toza la inipo tosi sa maman kuluna o nde to na plateau lelo pona ko sona bana masina surtout. Merci. Merci mille maître patience pour élève bazalia wanina tuna ju ezali ndenge mona MMA to menabi kaza sija lelote ninga kato éclairci naïba eza ndenge mona MMA to eza différent. Il y a une grande différence mon moké parce que le problème c'est quoi? Bah certains maîtres n'ont pas bima na ba discipline ou yo bazoka vraiment ba enseignement bien té va créer certaines confusions parce que jiu-jitsu ezali art japonais ezalaka créé parce que à l'époque bitumata bande ko bunda na guerre ba soda bande se retrouver que ba ko bunda na ba outillage ba mbeli ba se retrouver que na ba mbeli se suffirte il faut une défense ou ezaka mon ennemi a elio nzete a elio lichette a elio quelque chose faut défendre pour arracher pour nani ko bomaye ezaka sport de combat ezaka sport de guerre ça a été créé pour le guerre et ce sport il y a ba commando civil combat militaire na biso ne bazali qu'on appelle ba policier na biso ba faut bazala former na arts martiaux jiu-jitsu et non le karaté na critiquer ba karaté mais puisque moi limite ezali parce que na chaque domaine ezana bandel pesa na suka mais jiu-jitsu ezana suka te to kutana na yo to beta na papa makofi makolebimi to kangami na nzoto continuité jusqu'au sol et comme combat ya match gank combat ya sabotage. Donc là, combat à l'arbitrage, n'a fois adversaire à Koufa. C'est ça les jiu-jitsu. Merci mille maître patience général Kanyama, maître patience Azali Awa, à sala jiu-jitsu, ba policier bazo sala désordre bazana hors d'été, bokoy ko so maître patience, akoy ko former ba policier, ko pesa ba policier ba lemba, ba policier kuiti, bokoy ko so maître patience général Amouli. Général Amouli, aux ana posa police ezala formé, akoy ko zala persi personne civile mais na kati la police azako formé ba policier discipline. Un policier face à la discipliné, un policier face à la sport. Tant policier à sali sport a Kembi akoyeba ke awa moyena simba civil ezate. Ba mettre patience bazalo général Amouli, général Kasongo, mingi eza musala général Kanyama. Poyenda zali directeur ya école ya la police général Kanyama bato baby général Kanyama bazona na biso maître patience azali awa akoyi ko former la police akoyi ko kenena na ba parade ko former la police ko kimsa bango mbangu ko pesa bango mo technique to seli pe na général Mbala
ba maître patience balia ba maître condor kinkololo ba ko ipe ko former sous ba soda na biso na makambu soda ifazala former to ko lobela ngomba la simana ko yamba une mission o ko lobela makambu ya sport to me ko beta sete batu ba maître lokola bino bo pesa pe formation na la police mais na tchaka parenthèse na sengi na ba konzi soki bo na posa ya maître patience bo contacter ngai na ko pesa bino a ko former penza police ba policier ba lemba ka po ba simba ka munduki ngamo onde na abo ekutu na ko beta sengi policier ngai moko kekele sportif et boxeur na ko beta 5 policiers mais po bana minduki kaka yebi arme ezakelo msu mais bango bata juju che so yebe na arme bo biso boxeur ya likofi mais bata juju MMA batu ya ba sport wana akoyiko barebe arme abotoli opena na arme merci ming bon toko tapena problème eza ba maître volontaire bande kona asire lundi na lakisaki maître na biso maître champion billet azalaki attaqué na bakuluna j'ai dehors ko tela biso quelques photos rapides poto ko tela mituna o tya biso mopanzi ozo tya ba photo tozo continuer ba photo tya illustrer ba photo tozo solo la ndangina tuna ba maître o akozala ayamba idée ba maître volontaire et uta wapi et uta ki époque ya Joseph Kabila to uti une époque ya Fachi to et uta ki ndenge nini soki bokoza na idée nango ya ba maître volontaire. Bon, selon nous, tout le très important. Nasi on a besoin de Kessima. À l'époque, il y a président Mobutu qui a son âme. Phénomène tout ce là comme on a yangoté. Ba parents, biso ba jeune à l'époque, toujours qu'il y a classe, toujours zonga, ba phénomène on les a quittés. Au bima, aux un peu tardif, au comment on a problème exact. Papa outi musala to mama outi koteka akozonga na ndako sans problème. Phénomène oyo eye ko botama na régime ya Kabila. Joseph Kabila Kabani. Eye ko botama wana. Alors, ce qui to koti na profondeur pour na ko vérifier ezelo komoko ba soutenango onire na ba konzi oyo balingi mboko évoluer ti. Bango ne ba soutenaka kuluna oyo. Pour ça simple comme bonjour pour na comprendre yango. Parce que na koloba bien ezaka mission to ba vérité pour mboke bonga poto yebi selon ndenge tozaki na information que batu ya PPRD bazali ko entretenir ba kuluna ko pesa bango ba machette parce que ba opposa ba sali marche toloba ka vérité pona ko bongisa mboka pona mboka arma tungula kufi pona mboka oyo maître muninga na bino maître nani Rossi Mukendi akufi pona mboka doki tokoyiko mutu moko taza éternel ndenge biso ba information to yebi ezali ba marche opposant so opposant ba osala bazoko zwa bazoko pesa ba jeune ba ondengo uteko loba ba maître oyo baza penda ba yebi notion qui maître était o ba salika ba pesi ba machette pour na ko attaquer opposant o ko continuer maître ngala baxelo ka ponga la lo mtuya na lo ba vérité na ngali kamu ya ko batamate. Alors tangu et comment qui continuer qui na période ya exercer sa pouvoir na ye ba koka ki ko sala pe fort ezali ba rompre yango et continuer te fléau wana. Alors aussi longtemps et continuer qui to mona ki ezana batu bazana mémoire sur cet phénomène oyo tozo benga kuluna. Voire même il y a encore un autre phénomène où ils en a simanango peut-être ba kondi bazana très bien informé te bana wana ba komi ko créer oyo ba benga ka sous forme balkanisation ba komi ko créer ba territoire au monde na quartier moko ba camp séparé ba tu y a 3 avenues oyo bazana na droit au traverser 10 avenues oyo landité oyo pe ya sud ba goya est te ya est ba ko l'ouest. Alors beaucoup plus ba victimes aux ala banani ba paisible citoyen ba maman ba ndeko ba jeune fille oyo bazona ba déplacement longo ba na otanga quelque part au moins kuna ba kangié ba salier mabe ainsi de suite. Alors c'est très grave. Alors ce qui phénomène ya kuluna oyo yo tozo bunda na yango to sena ne forte pour tout si ça yango deuxième oyo bandi ko botama et deuxième balkanisation parce que ça chaque camp chaque quartier bazana chef na bango meneur de troupes un civique ayoka na ratena tel groupe bango kuna so bakuta affrontement
oyo bomonaka souvent babengaka ke kuluna ya ngambo oyo kuluna bangambo oyo babundaka. C'est ça la balkanisation. Ce qui bakutani bazowelela qui devait être meneur parmi la périmètre wana momba. Alors fléau wana est très dangereux et qui cause insécurité totale au ezali que on ne pourra plus jamais pour tout ça l'effort pour maîtriser yango. Alors le rôle est bandé. Tu yebi comment faire parce que ça musala oyo tundima. Tu comment la solution maître. Voilà. Tu comment la solution na retourne popé sa solution na soutenir bino plateau ko za bino bobandoleka si ça je repère ça maître Condor na éviter au baksa muke pour mettre ça lobby mingi avant to ko ta de au baksa ni no mettre lobby. Bon oyo baksa zaka que phénomène oyo ne mettre lobby et puis bakomi ko utiliser na bana moko ba mineur au monde ba minuit na prince na ba machette pour no kata bato ko boto la do ezo pesa vraiment pas makasi oyo ezo sala que mboka na biso ezo ngasima eza babilo lokola bakuluna oyo tozo senga na chef de l'état bakonza mboka ba soutenir biso eloko ici la na tango muke do soka ba pesi biso tokokoma wana maître tokokoma nangi tokokoma pe eloko to vandeli ya ngwa maître bino mbale maître kinkololo mbiye na maître aigle blanc na éviter so boko baksata muke poto bon bino na keneka mamode ya maître sia lobby maître patience na moni yondo zu charge pour na place de discipline ya laka yo za charge ya plateau awa mingi question bando kwela yo lokwa de aba pourquoi na peso po de aba bi élève no alia donc ils ont l'accès na plateau to bi ke bino tout ba maître et aura toujours moi tête d'affiche azalaka maître aigle blanc yo okota volontaire ndengeni pona sina yo bi début ya to yaki na posa to be banda ndengeni mais yo koma ki maître volontaire banda ki ndengeni no koma maître volontaire. Bon, on a comment qui maître volontaire na volonté na moro ne pas bien maître volontaire maître aigle blanc ta la caméra bazo mono na balando digana ndako. Oui merci na comment qui vraiment maître volontaire na volonté propre volonté na moro pardon via au monde ndenge génération presque on se bota mana bango te ko la même sport place moro ba kuma ba kuluna ko botola batu biloko ko zokisa ba papa batu ba mama batu kanina uta oloba mona mère mo cho sata wenze na ozonga bakale ba boto biloko na vraiment et c'est ça qui nga vraiment te ndena loba ki pona comme na ranger batu na te fona longwa na osanini ndena mona ki père na ngamoro wa former na mon sport maître patience na mona ki a s'adhérer na maman maître volontaire na moni maître mbiki kololo na moni maître Condor. Bon, et ça là vraiment bien pour ngapé nazala parmi bango po na bundela ba maman na ba papa o ba kenda ba sala misala mo bazonga ba air tardif to la to biso to ndima biso ra ko la libanda ba blora bongo vraiment pour na battre la population ninge na cédera bongo. Merci mais bon maître Kinkololo yo comme maître volontaire ndenge e banda ki ndenge ka ndenge moko na maître aigle blanc ngai na koloba nsala na ngai ki maître volontaire na bandi yango mwana muke na bandai kolinga bato mabete ngai kokola na nga vraiment na bandai kolinga na nga bato mabete ti lelo neti na yiki ko mona ki kuluna ezokola tozalaki na première génération to kotina deuxième pe tozokoma na troisième génération eza bien te yango tellement nga naza maître naza bande ko ba père nanga baza pe ba maître biso ba maître to tikali ko sala musala ote pourquoi ba fushubu ba petit moko bazokola lelo asimbi lichette lelo akomi kokata ba maman na biso ba papa na biso ba jeune garçon ba jeune fille o bazo uta misala ba ozo uta ba marché kozwa ko sala bango mabe yango tellement bandaka la bomwana na ngara kokola na ngara bandai koboya mabe yango ngai maître mbia na lobaki na kosokipe na bakuluna yango ti lelo nazo frapper bango yango question na ngeza boye o komi maître volontaire ndengeni est-ce que bon question générale est-ce que maître volontaire bakena ko komisa to olamuki kaka yo moko na tongo lobi na komi maître volontaire ezaka ne maître patience eza d'abord tout d'abord eza pasi
parce que omoni kofanda boye ofani na ndako papa na bima kendeke musala azoya kozonga makila balongoli biloko no saki na na nzoto ba botoli biloko a valeur ekei ezopesa kanda moko boye. Alors révolte oyo moni ba maître ba fandi batali bona initiative oyo za créé, c'est parce que pour au contraire batoana toza pour contredire bango na misala na bango na mabe, parce que bato baza très bien chargé au salon ça c'est la police to tali to tenter l'expérience to monique la ba souciat oyo za na ba secteur na ba quartier bazo sala musala moko te na repesa même ndaksa moko une fois to fandi ezalaki na dei moko ezalaki quelque part ba fay na matanga to kaka ba bazo ganga to koma wana menace 5 personnes na machette baye ko panza plus de 50 personnes. Pourquoi fallait ba pesa bango mbongo po ba fanda wana, donc na éviter na mboko na mutakoma lo wa mutamakasi na ndenge na ye, donc ba pesa bango droit po ba veiller wana. Alors tant bruit wana et makasi tous zalaki proche tous allons ba mettre mbiye tous allons à pleine opération, parce que tu rendais au tambola jusqu'à l'air là tu tambola ka butu pour na kotala ka batu wana ko kangaka bango. Alors il y a pour ça que tant tozo zonga te écouter na souciat moko eza juste na périmètre événement de bande koleka to yo komona deux papa ba chemise na bango pasuki ba ye ko 5 intervention na souciat wana biso pe to komi wana to kuta policier afanda kuiti ya masanga na niveau moko tu peux pas imaginer ya lotombo muninga ni mususa fandi kuna teni délabré boti kutu to éviter ce qui est balata rangoka na la police na biso so ki toté, mais to telemi to assister ni papa na yo intervention la police a dit azana mobilité au comme kuna te pendant ça l'intervention. Et c'est la première fois place na zwa kanda na otuna, mais la police au batelis ba souciat musani ba osala to kenda ngai na mettre mbi na mettre mstozara na bango to kita sur le terrain to trakaba na wana malgré to kanga ta moko tang ba mona biso na musika déjà trouvé ba kimi ba panzani to pas. Oui maître, na yebi ozo expliquer histoire. Mais maître volontaire na ngina yeba ba komisaka yango to olamwika na tongo boloko baza ko beta ba mama bazo nyokola ba mama ngalo kwa na maître na ngina bate la population yango na eza mabete maître tozonga na maître OK maître kinko maître volontaire ba komisango po tozana ba carte ba komisango tozana ba carte na biso net na chango kuna maître na o azo s'occuper na makambo ya maître volontaire eza maître Musoria azana Pascal mais bureau na ye eza na quartier ba komisango to tozana ba carte na biso po eza pe batu mususu bakoki kotambola ka bongo baza bakuluna me bazobimisa ke ba maître volontaire yango ke tozana ba carte na biso oyo ke ya ba maître volontaire ceux qui moko azana ngo moko wana boye bake ba o bazana ngo te azotambusa équipe wana boza asir na eta ma représenter carte na ye habité yango structure wana problème eza to ba structure parce que tozana pour ça ba maître volontaire quand même base à la récompenser c'est souci à mission parce que nalanda ki mettre patience alobaki azoki na tango mobutu omoni makama mettre volontaire bandi le loté na tango mobutu ya machete ezalaka te bayanka quartier amoni ona mwasi na yo na chéri na yo abaki o bayanka tanga kala baki o momi poza mettre yo lobelo kotake na momi na yo akuta mama zoteka nguba azwi mapa ba mettre yo to pesa neti ba mettre chiwara aki mettre akozwa azwi kitunga aoke na wenze toka ba moni maître chiwara ba osa nini bazo azokongola biloko ba maître kalezaka ya ezaka bongo sikoyo mobutu sikoyo pona asisango mobutu akeyaki ba JMP bazaki ba JMP jeunesse de mouvement populaire de la révolution bazaki kolata ba tenya kaki mais bazaki ba policier te bazaki kala na quartier ko circuler ko tia sécurité pona ba maître tango na machete ya lakite elongwa na toyena tango ya mobutu biso na masina toyebi ba ko créer ba anti gang
bantigangi ezali bagangi mpe bazalaka na ntango kala nayebi bavie na biso mosusu bakufa so nayeba bango na nzembo na masina kuna baza kovanda baka 15 surtout ka 15 ezalaki quartier ya bagangi na masina sokoki ka 15 bakotaka te mpo kuna yaki bagangi mais ezalaki machete te eyika bagangi ka 15 baye kocreye bantigangi oyo bato makasi oyo baleki sikoyo bato makasi wana eye kolongwa wana su baye kocreye kaka na epoka mobutu bacreye bakader ozomona donc ezalaki nango depuis kala yango nangi nayeba bametre volonté malgré bakarte wana ye maître wana otankomane nani maître Musoro ye sikoyo azali recommandé na gouvernement to ye a créé souci nange ezangi nayeba kaka structure ya bametre volontaire ezali structure créame na gouvernement to biso mpo baindividu eza mabe te mpona ntango balobi ke gouvernement soki azokokozwa charge na ye te papa Etienne Tshisekedi aloba prenez-vous en charge alobaki na biso prenez-vous en charge elakisa ke ntango tozomonake makambo mpo bato bacomprena terme ya papa Tshisekedi te prenez-vous en charge papa azalaki oloba ngo na code parce que ntango Kabila azopikle Kabila azolinga kotika pouvoir te tozokende na élection papa Etienne Tshisekedi ekoloba prenez-vous en charge nga olakisa ke peuple bobima libanda bobotola bokonzi na bino mais lokola aza politicien akoki koloba na biso te ke lelo na ntongo bobima bokende bobotola mpo soki bobimi boperturbe ordre public bakokanga ye mpe lobi akei CPI mais azali koloba ngo na bacode prenez-vous en charge yango nalobi ke eza mabe te bametre bazwi charge mpo policier azokoka te bametre bazwi me ndenge nayeba kaka mpo tosote na mutuna mosusu structure wana ezali reconnu na gouvernement to ezali bametre bango mo bacreye boprenez bino nde papa alobi ke prenez-vous en charge bino mo bozwi charge ya bamama ya bajeune fille na biso na quartier maître patience. Oui, structure wana ezali sous forme tokotia yango na cadre ndetu ya ONG, oui. Organisation non gouvernementale. Oui. Et cette initiative ebimaki na l'un ya ba maître na Tchangu oyo ba uti ko cité, je le salue, place azali azolanda ngai, maître Amusori ya Monga, c'est lui l'initiateur. Tango afandaki amoni ba dégâts o tozo cité awa et comment qui salama oyo to vivant yango te depuis Mobutu oyo to tikala jamais ko vivre yango depuis Mobutu phénomène wana ezalaki continuel ya ko kataka ba machette ya ko botola ka ba téléphone ba biloko ba tout na valeur au côté ba mandako nde c'est par là ya zwaki initiative wana a solo la ba maître mususu ba mususu bazali a ba mususu bali bana mboka biso ba mususu tozala nan a puisque j'ai effectué certains voyages dans mboka différents tant on a eu ko zonga to yepe to tche bras fort afin que floyo to bundana ngo loko le bima depuis kala et aussi la tête au kata yango ici là parce que tozana posa ya soutien à ba konzi tozana posa te que et continuer tozana posa ici là alors l'initiative wana loko les zoma ba konzi ba yebi yango nous avons parce que on est venu au plateau et ça ba konzi ba yebi ba nous avons des documents oyo tozala kana yango ba vie favorable oyo etambola partout na ba gouverneur ba yebi na ba ministère ba yebi ba tozana ba cacher ba accusé de réception na ba document ndenge mettre out ko ba kuna tozana ba carte o tozala na temps tozala na ba mission sur le terrain tozala na autorisation ba pesa ba baisse d'autorisation to tambola na tant to sala ka ba ronde chaque commandant il y a le district azalaka informé to informa kaye ba yebarake to sala opération tel dans tel endroit et na ba souciat mususu les kaka des fois bozole tout ça la musala makasi ya osakanate pour to les na yebi yango nangina koma émission mingi za téléphone ouvert mais tellement na yambi ba maître volontaire nazo nga pe ko belela ba benga te mais ndeko zolanda biso na lobaka na zeke ko forte soki ozana question tam sunga question ezate ozana question na ndaku olingi otuna ba maître volontaire okoki ko benga nangina tuna maître Condor ba difficulté ni bokuta na nango tango saka ba patrouille ko tambola ko batela la population bon ba difficulté bokuta na nango ba difficulté zebele to kuta na ba kuluna bazana ba machette biso
collaboration avec As TV vous offre la vente en gros de parfums de tout genre, Locola, 1 Million, Beyoncé et bien d'autres. Vous êtes une maison cosmétique, une boutique d'habillement, un supermarché. Vous voulez collaborer avec nous, c'est simple. Visitez notre page Facebook AS Shop ou encore appelez les 082 91 91 628. Aspect Spirituel Télévision vous présente Next Gen Competition, un challenge faiseur de nouvelles unités fortes de la musique congolaise en général et quinoise en particulier. Yakokam en République démocratique du Congo, une compétition à double volet. Premièrement, la musique gospel et la musique populaire ou typique. Mais à savoir, chaque volet a ses membres du jury, donc 2 fantastiques jurys à part entière. Les enregistrements seront ouverts du 19 février au 5 mars. Pour s'enregistrer, c'est easy. Appelez les plus 243 999 915 538 ou passez sous l'avenue Mama CC numéro 28 dans les quartiers Bunza Pigeon dans la commune de Ngalema. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique de demain. As Shop en collaboration avec As TV vous offre la vente en gros de parfums de tout genre, Locola, 1 Million, Beyoncé et bien d'autres. Vous êtes une maison cosmétique, une boutique d'habillement, un supermarché. Vous voulez collaborer avec nous, c'est simple. Visitez notre page Facebook AS Shop ou encore appelez les 082 91 91 628. Aspect Spirituel Télévision vous présente Next Gen Competition, un challenge. ndenge nalobaka tobombaka te tozwaki mwa ezaka vérité parce que toana posa mboka bonga kure katani toza koyebisa déjà SNL malheureusement on dirait kalate aza kolongwa po déjà basalaki appel déjà okoya ya sika tokotelemela yo donc tango zoya eza teke kure katana pamba en pleine émission en pleine 21e siècle kure za ko katana boye ezalaka te déjà ko hydro déjà Foner, déjà SNL, nebi que kalate bozo longwa déjà, ba poste wana na 6 semaines to banda, boza soute moi penza na lobela bino lelo ezate, moi na lobelo ya te mais déjà oya koya sika, yebaka yonde to ko telemela yo. Kure katel muke to beleli yo kondima charge abindimela te. Po peuple a souffrir na ba délaissage, biloko za ko beba na ba courant, na ba congélateur, na ba frigo. En pleine émission, va mettre volontaire, ou ils ont bongisa aussi sa kuluna, kure katani pan, brusquement. Mboke ko bongane en plein 21e siècle. Toi qui na maître Kondo, ba difficulté beaucoup tana nango. Pardon maître, téléphone les a ko ma soto ozo quelques appels et ko zala bien na lo bakanga na zeke ko forte, ngaze ke ko forte futa mbonga ko tala ngate. Ah, ezali émission biso na mino to contribuer au bengi otuni ba mettre volontaire question minute ezali nanu téléphone ezali wana oyi ko benga otuna mettre Condor to aki ko parler avant kure katana to aki ko parler ba difficulté beaucoup tanango olobi ba kuta ba kuluna ba machete na ba difficulté ni ouais biso toza maboko pamba et puis tozo se défendre et puis to kutana pe na ba faux militaire bangona mandoki biso maboko pamba donc ba difficulté vraiment ezebele siko ba faux militaire to bokuta na bango siko ba faux militaire bino bango bagarre to e randengeni ndeni boye ba ke baza ba faux militaire bon na bi ka ba faux militaire bali est-ce que tant bokuta ne bo identifier que pour l'état yeba ke nde bokuta ba faux militaire boye ba bango ndeni bon zela si ça muke bon to rozwayo bon ba faux militaire toye barabango po na quartier auto tambola tous les 7 o ezawana toyebi policier moko na moko oyo azalaka wana hein mais tant to moni ba oyo baza ba paya hein baza ba paya puis bazotamba na lolenge mo boye ba msu balati ba jaquette mais bien ba arme en tenue civile mais azala ba arme nde wana baza ba criminel voilà o baksani ni maître Kinkololo ba soldat ya mabe tokuta na sens nini o mona ce qui t'a mingi tala ma caméra maître otuni bango question biso toza ba maître volontaire o la voir même carte ba ko critiquer voir même na ba carte na bino ba critiquer ba carte na la sake bato baza na posa ya mboka te évoluer bato baza batu mabe bon
ce qui l'état a coquille ko sala ke ba maître volontaire bazala pe poto za na risque to za na ba risque makas hein commandant de to za na risque makas vraiment yango na lobi ba difficulté ba risque net ya ndengeni ba risque imaginez bango baza na arme biso to za lelo te défense na biso kaka maboko na biso apesa exemple na ebito ko mati esikana na ndenge nga na kutanaki na ba yango tongi to koma poto maître Aigle Blanc yo baksani na ba difficulté. Bon, merci, mais ba difficulté ça est belé vraiment, ils ont vraiment ébélé à maître ngi mingi sozo lo bota la caméra. Ba difficulté ça vraiment ébélé à Rosaranate. Il y a des fois même on a rond botam mola boye. Beaucoup de placement beaucoup de tikulu ne bunda makasi ya makasi vraiment. Mais bon on a ba militaire mo bayana. So baye ole ba sa défense ke ba kuna ba panzana ba goto ba ke ba goto ba pour moi ba militaire ba roya bo baleki bino pe ba ke. Mingi na 4 mètres. Moi baleki pe ba ke. Na 4 mètres pardon. Et là souvent ba kulu na net ya quartier. Mingi ba banga ba maître volontaire. Po ba yebi ke bazwa idée mo ba yebi ke ba soda sol baye ba petana ba masasi likolo. Au monde mais biso ce qui toye to koya ma pona affrontement ya ko take bango yango sko net ya to sengi ke l'état a joa solution oko senga ezali sikoyo poto kende poto kota na makambo tozwi to mo ba difficulté kota sko po émission président Fachi alandaka omoni son président landi tenga tinde la président mission nanga chaque émission na salaka na tinde la président Fachi le chef suprême chaque émission na tinde la kai a po président landa soka zo landa te na tinde la kena ebi ba moyen nini oyo na tinde la président de la République bete absona nu tira biso ba photo ya maître Kinkolonde bakata ke illustré kaka mais problème ezaki nini nalingi pendo za mukuse poto kota na solution e bandaki ndenge nini okuta na likama bwe bakata obongo. Bon merci commandant de bon ba image bozomona ko kato bakulu na bakata kinga yango toujours bakaka ke kozanga eloko na maboko o to ko sala défense nango ezali ka ba maman souvent ndenge to tambola ka ezalaki les 5 jours match ya Cameroun na Egypte na 21h na zozonga na uti aveni na biso kulumba na zozonga leta na zozonga na koti zelam ke omoni bandeko o bazola kisawana ezali maître volontaire azako loba oyo aza na nga na plateau yende bakataki bapota yende vi na ye atia danger mpona koseba donc bazotia bamaître bayali awa bazotia vi na bango ya danger nasi bamosusu baza bamarie baza na bana donc andimi akufa atika bana ne bakokoma baorphelin et puis l'état pa s'occuper na bana nete donc bamaître oyo bazotia vi na bango ya danger mpona ngai na yo tozala na sécurité na quartier bandimi bakufa mpona ngai na yo donc oyo boza komona oyo azoloba tozongisi malobe mpa na yo na ngai bato bayeba oyo aza koloba na biso na plateau awuti kobika na liwa soki azalaki maître te azalaki na force te mbelelo toza na matanga toza kolela maître ndenge totelemi na ye na bandi kokota na avenue na biso eza na quartier 3 bato bayebi avenue Mutangi na komi wana ba mama bamoni nga maître Mbia jour yango natambolaki vraiment nga moko natamboli nga moko nazozonga na utaki kotala match po courant kaka eza passe nde nazozonga na à partir ya 21h nde bamoni nga komona bamoni bandai kofilenga babanda parti ya kulumba direction kulumba bayebi yango na komi na kuna na ba mama bandi koyebisanga maître Mbia awa biso kuluna donc ezo takeka na direction na biso lobi ba botolaki bat makasi le temps bazoloba na mona vraiment batu bazoya bakomi penepenanga na kokaki pe kokima na ngai na kimi mbangu na longwe na kini na ngai mais na moni ko komi batela na moni ko ba mama tozai ba mama ba koza 8 na ba garçon ba petit jeune ba telemaki wana na biso kinga na longwe ba yeba ki ba mama ba ndeko signaler maître Kinkololo ke akulu na ba telema na coin a faut na sala défense na ngai ki maître volontaire pour na sala défense na ngai ya sport na yekola na ye devant bango na tiki vraiment ba maman musika na bagarre na bakulu na wana toujours kita un bagarre pe ba misusu pe ba beta maki ba beta machette na zo barre machette so ki ba beta kinga vraiment mais le nebo mona maboko eza ya kokata l'état na zo bundana bango ba mama ba koti ngape na bandi ko sala ke na banda kozonga na banda okota
oyaza numéro 1 na bango boyokaki kuluna MB MB tiens so photo MB kuna bamona epe lobaka ba registrer l'état na zozonga ebonga ba mama bavandelaki ebwakinga tango ebwakinga MB mutaliboso yaki apapinga machete ya liboso bomo na pota ese ya munene moyena longolela mba na teza bakomona te eza na nini pota eza na ba photo eza kuna ekoya oya awa tango bazo katanga na salle défense na baluki na jeu bonga misusu na zo barre tellement bazalaki ebele ilistraka tango zo kuluna yewana bana MB nde ayaki baye ko betanga lisu lichette ya awa wana muninga na 13 pota obozo mona na mutupe malgré nzamba sungi et kauki wana nde petit dangola les autres temps ba mona telemi babandi bambango bango selo bango net emba panza kinga na se awa ba ebike na kufi melanda bango na bapota na landi bango na bapota bakimi bake ko belela na liboso kuna bango baza souvent bakanga bana ba moto tellement na moni nazo signer makas na koki malisusu te nde ba bayaki ba bimi bandi kolela bazwinga ba meminga na hôpital mo ba memaki nga ba boyi ba biyo kana biso te nde bazwinga na pilote na Pascal boyebi hôpital ya pilote na Pascal nde sika ba traiter nga ba bandinga 21h wana ba bandi ko tonganga basi singa 1h nazalaki muntu na koza la lisusu na bino boyete bato bozo gloire à Dieu bozota ba image na ngai na ba Facebook po boliaka ba mbongo bolo ba kinkolo la kufi te maître kinkolo le yoyo pe tozaka kapona ko combattre le ya bakuluna bon après wana sikoyo basalaki procès il faut baluka bakanga bango procès salamaki mais na mono tangi bakangi ka moko mais mususu ake wapi oyo bakangi wana ba misusu wana tango ba moni bakangi numéro 1 na bango MB obo moni wana avandi wana nde ba misusu bakimi bazana masina lisusu te mais nzambe azali bakoko bazali ba o batikali bakoya MB la minute oye wana bozomona aza condamné à mort il faut basala condamné à mort mais mutu moko benga ki biso na plateau awa alobi ke pasteur moko azali kolandela babimisa kuluna wana est-ce que pasteur nini o azolandela oyo yebi oyoki yango ndenge ni to eza lokuta eza ndenge ya koloba vérité batu bayelaki ngambela wana po batu bayeli yo bayeli ngambela wana maître Mia bino botali image te balobi mais respect pasteur nanga nazotanga pona linga ba pasteur mi en plus à part sport naza ingénieur na montaka bafle na montaka bampli en plus naza ingénieur titulaire na son na IEC naza mutupe nazo travailler naza na cotation ba pasteur na linga bino mingi bino boyebi l'église ya pardon église ya pasteur na biso mukuna l'église ya aseka église neza aseka na ika ki batwe sa maître Mbia yo tali ba image te ba maman ya ba MB ba ke ko déclarer pa ya mukuna ke il fallait MB abima na prison bon nga pesa la ki nga passe natala ke mission te na yebite ce que est vrai kolobaima vérité confirmer te batu ba eli information ce qui est bongo bon nga na osenga kaka papa il faut tinda nanu batu na l'église neza na chango otinda batu bakende bazwa ba image na l'église nga na tinka na l'église na yo ndenge MB abandaki ko telema pona kozela batu ba bimaka na l'église pona ko botola bango MB asali succès masina MB a violé MB a sokisi bato ndenge na ndenge MB a yibina ba mikonzi MB azokota na butu ba air tardif ko sala ba mabe maître Patience ti aye kozwa idée maître Patience azalaki na mboka ote mais aye ko mona ke etel que père aye mona biso bano a formé tozo sala musala wana te aye ko mona bendivi mo bana mo be bakoli kaka lobby babanda ko sala kuluna merci mingi merci tokota to sengi na musala na nzambe passer mukuna batu balobi ke osali olobi ke ba mama baleli oza musala na nzambe toyebi sio kokota makambo oyo te
parce que on salir combo na yo biso mo eto commenter mingi parce que nous n'avons pas de preuves. Si on avait des preuves yo bi ana beta recette parce que ana banga mutute pona Congo to kufa nenge arma tungula kufa pona Congo to kufa ne rosimu kinda kufa bakapangala to kufisi ba vea combattant ebele pona mboko to senga passer mukuna ya aseka nyungu bimi ke ba mama ba ikolela po bimisa comme ya MB yango ingénieur mbi ya lobby maître Kinkolo à lobby kende l'église ya aseka to l'église ba men TV ba men l'église zebele ba bet shalom ba sainte réunion l'église zebele kuna kende ko cha micro oyo kanenge MB a sasaka batu maître nazana question moko na tuna bino poto ke na solution est-ce que ndenge ba sasi maître Kinkolo boyoki somote pour ça est-ce que maître patient et boyoki somote bo continuer karato bo bangi au contraire kutu kande matima kasi pe motivation attendenge tozali awa tozwaka soutien de gauche à droite à personne to litaka avec ba petite moyens financiers au tozarana yango parce que tindenge to tambola kawana bien que to tambola maboko pamba mais senga biso des fois tozana ba torche au to tambola kana yango et to senga biso tozana ba équipement d'être ba matraque électrique tozana ba paire de menottes mais ba outillage wana musu tozana ngote et arrive à comme sur le terrain tant bo kangé les mandé wana bo nikie boye na ye soki souciat mo za plus proche boye bo tikie wana alors père ko kozala soki mukete parce que tout d'abord ba arts martiaux au biso to yekola et ça ba arts martiaux comme un guerrier à banga eloko mon côté ku o ndeko wana zui ngape na ku o na zwa peut-être vous remarquer en côté ngai na kutana na bango plus de 25 personnes avant bakanga MB na landaka moko na bras fort na ye kombo na bureau de tumba mwenga alias bureau de akoyaka na poule nanga azwa maka tangu ba tindie na parquet na landie na parquet na chargé vie be preuve na batu ba yaki le sous na ba plaignant ba yaki belé a kenda prison alors suite ya prison na et ko ressusciter moi révolte na camp ya bakolo na ba comment ki ko patrouiller ngai ngape na ba ki ata to kuta na bino je n'ai rien à craindre puisque on a nzoto na banda na ngo kala biso za ba sport puisque banyango mwana ndenge na banyango banda bo mwana âge à 7 ans papa langa botinga c'est un grand maître la coli na famille o ezali ba maître bazali belé ba sportif ngamone na za na mko moko et puis sport na simela yango ki cité ki snanga yaka entraînement je sais comment me défendre et arriva que na zonga ba bimelanga plus de 25 na panza bango tant ba remarquer que on a ce maître patience c'est un maître très bien abattu très bien puisque na sa formation à 7 ans bato ba yebi na bané antérieur tant Laurent Désiré Kabila Kotaka na 7 ans wana après la mort ya maître persona maître Kofo ba obayebi ba na Kingasani et ça ba biso yo maître patience na za parmi ba maître oyo to sa formation na 7 ans na bataillon 312 première compagnie je suis commando civil né na Zalia. Alors, ba somme oyo biso to mona ngoli susté ndeko tang événement oyo biso no soulèvement ça la makasi to bimaka et puis to continuer pour na fouiller bato wana donc voilà côté père ezaté tezo senga ka ba kondia mboka ba ko tala likambo ba maître volontaire parce que to sala musala mo yango to ndi to koma point na poto to chité mais nebi ke mission to zo ba 200 pel 300 pel mais na moni batu baza ni émotion na ndaku pour exemple pour la première fois dans cette émission na mbaka penda d'invité té et à émission na traitera na peuple direct yo moi nazo linga penda ko lobati batu ba benga na sengi avant to 4 émissions tozo chité tozo na posa to zo ta des appels et ko za malamu zo na biso na za ke ko forte bo benga des appels tozo chité si ko to na solution pour to chité ceux qui to reçoit des appels aux bien na ko soki ça na mettre patience pour ba soki ça toujours na oyazali leader vous comprenez na ko banda na mettre pona okoyebisa na président Fachi nini normalement président Fachi azali chef suprême
aye ba difficulté ba maître volontaire et le roni le senga na président Fachi et le roni le senga na général Amouli et pardon général Amouli Amouli il y a la police commissaire général et le roni le senga na général Mbala il y a Fardesse et le roni le senga gouverneur. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonsoir, Michel. Bonsoir, Obengi Biswa, Bikomona, Nitozo t'appelle Mibale. Macha volume. Nabengi na commune Malou. Nabengi na commune Malou. Toza ba mettre volontaire koloba question ni rotuna bango. Na c'était une émission que nazola na bien na bango très bien en tout cas. Dans ce gouvernement et sur la bango et ça va matraque ya tambona butu. Merci mingi ndeko bengi so commune Maluku maître alobi va pesa bino ba matraque toza la posa tozo ata des appels pour tozo chiter maître Aigle Blanc solution ezanini oyebisa président na tangi président Facha Zolando Gentini Ngobila premier citoyen de la ville Gentini Ngobila va mettre volontaire bango ye na koloba na suka po tanga na lobaka mbala moko na makambo eza straight na koya koyiba ba mettre volontaire temps maître Aigle champion okoloba nini tala bakonzi ba Hollanda yo solution nino lingi bazwa pona bino ba mettre volontaire bimiso eza mutema noko banga mutute o nyo na poso ba président Fachi Hollanda yo. Allô? Bonsoir. Les commandants de bonsoir. Bonsoir papa. Comment on a no bien en tout cas, en tout cas, félicitations à tous les gens, en tout cas, il faut te mettre sujet. Merci, on a moni kimia pour votre émission, merci, mais tout n'a quand même, tout n'a pas mettre volontaire, tu as mettre patient, mettre champion Kondo, qui colore, on a Aigle Blanc. Ozamu tuna bango. Nazana mituna me Allô papa za mutuna il faut benga. Allô maître continuer senga bakonzi. Bon, merci pour la parole. En bref, on a aussi allô ce qui m'appelle les bandits à Mopoulo, on a mieux que fumulate. Allô? Oui. Oui, bonsoir, papa Bengiswa, comment on a ni? Oui, bonsoir, capitaine. Bonsoir, et comment on a nos Bengiswa? Na monga fula. Okolobani, toza ba maître volontaire, bazo battre la biso, bango ba remplaçant de la police. Tozo kayo. Ingénieur Yunga maître biso volume ezana C. Maître Condor Louba. Maître Aigle Blanc, pardon. Oh, merci. Et là, on a au Senga, l'État congolais. Soutenir Bisso, en tout cas. Allô? Allô? Ndeko bengi swabi komona. Oui. Oui, na bina bengi na monga pula. Si ça koloba ba maître volontaire ba alia. OK. Na liona lo baboyi. Mutuna yo tuna ba maître volontaire wana. Ba député ou bien les bakindaka po basala ba parti politique. Batuna kanani. Batu ba se sacrifier na bango po babatela biso. Tozala ba sécurité. Tozala ba parti mususu. Tokoma na ba parti mususu. Et mutuna no gotuna bango. Donc il faut batu mususu kutu babatela bango mayele koleka. Na place ya gotuna bango keno bozwela ngo initiative wapi. Et yango wana participation nango yango wana. Merci maître patience na oyoki. OK merci. Oui, papa lobi eloko mo malam merci papa na eloko olobi. Papa atuni bisoboye alobi ke ba député ba ya mboka Congo pe ya ba député na biso o ya bazali na ba milliers o ba maître volontaire ba. Allô? Allô? Tu s'appelles? Allô papa. Maïtiam so volume yunga. Allô, tozo kayo. Comment vous répondre sima? Allô? Na belo na gouvernement kingankati. Allô? Kuna na kingakati, obengi so kuna kingakati.
groupement Kingakato oloba nini ba maître volontaire bazalia l'état sunga bango makasi ya bango bois. Merci mingi kombo na onani ndeko. OK, l'état sunga toya m'appelle après na kokata potoloba en attendant zoloba. Allô? Oui. Bonsoir ndeko kombo na no bengi biso wapi? Ba meka ba alia. Dagelo na bengi depuis commune Matina. On a toute la question moko et pas bazana ni na plateau. Kinkololo aigle blanc koloba nini? Nana tuna ba mettre esalaka bango ndenge nini ntango bamonaka bapoliticien na biso oyo toyebi ya ntango mpo tosite bakombo te ntango basangisaka bana wana kopesa bango mbongo mpona baaktivité na bango wana question ya liboso ya mibale tozokoka lisusu kodifferencie te bametre volontaire na bakuluna parce que baza même si bakomi Tozo na ba question ba maître ba répondre maman na ba question les ba répondre pour to quatre appel allo comme ba question entre ba maître bo kanga question msoabi confusion konti ba maître volontaire. Allô bonsoir maman. Allô bonsoir. Tozo comme maman. Bonsoir. Oui, maman Rosette, on va dire question de les pour ma maître volontaire. Nous sommes là, les abonnés. Un peu à la petite de l'Église, ma lame, ma casse. Je souffre. Oui, mais non seulement pour la maître, on a demandé de faire une sécurité pour la vie de ma maman. Maman, non, dimne voli ma télévision na yo poso koyo ka retour. Tuna maman, dimne pe voli ma TV par maman. Dimne voli ma télévision maman. Dans le vidéo. Oui. Comment dimne voli? Dans le vidéo. Ma maître ona nzamba pambola bango. Plus. Ba konzamboka ba soutenir bango. Pas soutenir dans ma carte. On a gagné une mabe. Donc tu souffres dans la fille. Merci maman Rosette na Masina avenue Mobongo. La Konzamboka gouverneur. On a dit il faut soutenir dans ma carte. Vice-gouverneur kutu ya Kishasa na ebagete depuis. Merci maman Rosette. Nzamba pambola ba maître volontaire. Tous quelques nazo comme ma question prêt pour répondre ba moko to clôturer mission. Allô? Nani tous aura des appels hein pour émission comme na souka hein. Allô? Allô? Bonsoir maman, comment vous allez? Oui, allô? Allô, toujours comme maman? Comment maman Ornella, n'a pas commis la limite. Maman Ornella, on va ni pour la maître volontaire. Dans le but pour la maître volontaire, basta la grande la pauvre, la flouna. L'équipe nyoko la batu biso asobima kaba nyoko la baba simiko kale batu na bandela pona ngana sepeli na eloko basali. Merci mingi maman, tous appels mususu, tous des appels après va mettre volontaire va répondre va le appeler maman to clôturer. Merci. Allô? Allô? Ok. Bon, émission est comme il a. Tous appellent à Souka Kaka. Appelle à Souka Kotokate. Appelle à Souka. Allô? 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 Papa, yo muto bengi biso appelle à Souka. Allô? Dimnena nous voler ma télévision na yo. Allô? Papa, bolingi si dimnena voler ma TV. Allô? Allô, tozo ka dimne voler ma TV. Allô?
Allô, Tozoyo Kayo. Allô, bonjour. Bonjour. Préoccupation des années Kombonani. Ah, comment on a M. Moïse, hein? M. Moïse, obengi biso wapi? Naza na commune à Lemba na quartier Salon. M. Moïse na commune à Lemba na quartier Salon. Okoloba nini pour kusala ba maître volontaire bazo sala toza na question kotuna bango. Asepeli na vraiment pour la émission et puis la organisation yo capitaine pilote au sali pour na koyamba bango et puis na lengi na tuna ba maître. Est-ce que bango défense na bango pour la population na oyo eza logo la sport bango basali eza kaka pour na changu ou bien baza na ba base na ba commune mususu to na ba quartier oyo ko sala te et protéger la population na lolenge wana parce que bakulu na bazaka na chango te bakulu na bazaka partout na kata ville province ya Kinshasa. Merci, ma maître volontaire va vous répondre. Alors, voilà mon tour dans la penza et ça la. Merci, mini papa Nangai. Est-ce qu'appelle à monsieur Ali? Allô? 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 Bon, en tout cas, tous appellent à Tamoko et Suka. Bon, non, si tu as commis presque na Suka. Allô? 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 Allô, papa, yosa muto Suka, tout le monde sous-souté. Et ça me fait préoccupation à bord, car la tête aux hommes matchs à Champions League et Zobé. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir. Nalobi boye bametre wana bazosala pena musala kitoko. En tout cas, il faut que le gouvernement ait bango pena maboko et soutenir bango. Merci mingi. Tokomi na suke mission. Koto pena tuzana kimia te. OK, merci. Merci. Tokomi na suke mission. Maître volontaire, maître patience. Batuni question à balobi que est-ce que défense sango bo sala ngoka na changu to ezaka ya changu kaka masina est-ce que ba commune musu eza ndenge nini? Bon, na répondre boye. Soki to bandaki ya ngona na changu en généralité combo à maître volontaire bazali bazapé partout. Tous les 24 communes ba maître au bazar réunis na ba même initiative oyo bazali puisque tous un cordon général, donc cordon national, autre c'était combo, maître Amosori, nous saluer, place Azali. Alors, problème pour les alliés, on les alliés nini. Bisso, tous a bana ya masina quartier 3. Précisément, dans le Bichangu, on a représenté parce que chaque commune, tous a un représentant, oyo, bazo pesa rapport, on a cordon, on a tangi Amosori. Ngai nazo représenté na quartier Massina quartier 3 précisément place Nazali. Oui. Nde nazo bunda na quartier na ngai ndenge to bandaki ndenge tozo kende to sili sa floyo o ya kuluna. Alors soki ezali ba mettre mususu oyo to sangana kana bango pe à cas d'intervention to déplacera pe to kenda na ba commune mususu to ko sala ba intervention dans l'ensemble. Bazali mais sauf que regret ezali parce que musala oyo eza musala mo ezo senga ba moyen ceux qui toujours là support ezala c'est parce que senga ba moyen yango na okoma nangi to répondre kana ba ko to yamba su ba pelte po na kati ba pel po awo ezaka saturé toujours plus de 200 pel na moi le roi ngaki première fois na yamba batu na yamba penza batu na plateau te émission ça mimi na yamba batu neti ba maître bato baza pona mboka mais pas politicien po ba le koso ya kokumisa ba mikonzi po ba pesa bango mbongo ba kokoleka te po bazoya pona kokumisa ba konzi bango bazwa mbongo na mbi ba mettre volonté za première fois na ba na plateau yango moni na za penza calme ba tuni question mo ba bi confusion koti mettre une colo confusion koti entre ba kulu na ba mettre volonté eza ko ba na soute ba kulu na be ba créer on dirait mettre kuluna na comme mettre volontaire
mais aotambola lokola maître volontaire sikoyo ekosuka ndenge nini wana question bato yango na eloko yango wana tokosilisa yango yango vrai maître volontaire faut azala na carte so même bomoni maître volontaire aza na carte te wana aza maître volontaire te en plus eza ba maître volontaire mosusu na bazwi ba carte te mpona makamka ya mbongo carte na biso ndenge tozwa yango wana tosombaka mpe mais ce que eza ba maître volontaire mosusu baosala mbongo eza te mpona osomba carte omona de yango carte batekaka combien bon carte normalement eza 15 il faut pesa 15 000 mpona bamakambo mosusu mpona kosala eza 15 000 francs 15 000 francs na souvent omona ba maître volontaire mosusu baza na mbongo wana te ba maître oyo yebi na quartier to ba maître volontaire combien bazangi mbongo carte bazali ebele ngana kosombela 10 maîtres volontaires ba carte benga ngai na kopesa yo 150 000 francs congolais osombela 10 maîtres volontaires pour na ko sécuriser population okobenga ngai après mission to bandenge ni na ko kosombela 10 maîtres volontaires ba carte pour toi na posa maître aigle blanc tozaki na yo okoloba ba konzinini pour to kosuikisa na maître patience. Bon, et là, on a 5 ans à soutenir Bisso. Ils sont vraiment trop couratés. Les pères autour là-bas, on a pour ça, ça m'a coqué à Bisso. Votre même population, les gens va réclamer, tout va sous différence, c'est ça, va sous que, va sous mettre volontaire, na Koulouna, va différencier, parce que m'a coqué à Bisso. So, par exemple, Moronzambo a fait une 5 place à Zali. Si par exemple, pour nous retirer de l'émission. Moronzambo a fait place à Zali. Si par exemple, aider Bisso, parce que ça attaque camion intervention, attaque montant intervention, que soit mon camion est comme qui sait va mettre volonté par moi. Thomas notamment sur un négat le pour carte à monter d'identité mettre volontaire. Merci. Parce que ça va beaucoup les belles pour repérer une carte on peut mettre volontaire. Soit l'accidentité. Babi on a mettre volontaire qui était infiltré. Quand on le bien solo pour carte à mayu ya paix. Baboyi ko sesa ngolo ko lobi ya bien. Maître Condor olobani poto okene ndenge za po tozo chiter toko chiter na maître za ozo senga mamo na mokonza mboka Gentini Ngobila eloko nino lingi basala pona ba maître volontaire po na moment onde boza na plateau pour représenter ba maître volontaire nyoso ya ville ya Kinshasa mobimba pe nazo senga ba maître volontaire soki bolingi boleka boza commune moko bokoki toujours koleka. Ok, merci. Oh non, c'est le président de la République. Non, gouverneur à Ville Kinshasa. Gouverneur à Ville Kinshasa va soutenir Bisso, bacha ba moyen en jeu. Koulouna, ceux qui battent Bisso ba moyen en jeu, un mois pamba Koulouna ici. Un mois pamba Koulouna ici. Donc et puis na lolenge na biso tozape na ba projet belé oyo ekoki kosala ke ville na biso ekende liboso. Donc c'est ça tozaka na besoin okuta na bino ba konza mboka mais moyen okuta na bino ezate pona omona bino eza pasi makasi okoleka bakal okoleka bakal opesa boye do moyen omona bino ezate mais tandis que tozaka ba projet malamu o ekoki komema mboka liboso. Merci maître Condor Gentini Ngobila Mbaka gouverneur à ville eza salité Kinbo Peto et Simbité. Yango moni intervention ya ba grand-père, ya ba exodi baye, ba mettre volonté bazana ba projet. Même ba mettre volonté bazo kengela bazo bande la cité. Soko suipe ba mettre volontaire pour kine comme Peto, kine comme nango Peto. Ezali kambu ya batu bazali ba ko bongisa Kinshasa, ba mettre volonté ba ko recruter batu, bazana ba projet ebele ba ko sala, olingo baksa ilo ba mettre. Ba projet zebele on dirait projet oyo ya Kinbo Peto wana donc chasser ata mon côté na ville na biso ezala ba projet ya lolenge wana ezali ba projet ya embouteillage sila ba projet ya kosala barre oyo ekoko cha mbongo na gouvernement ezali. Merci mingi. Nasir gouverneur de la ville à Kinshasa Gentini Ngobila Mbaka oyoki maître Condor toza na maître Kinkololo po to sukisa na maître Patience po aza mukolo yene maître to sukisa na ye maître Kinkololo ba konzi bazotala yo okolobani po to komi ko chiter ba journaliste ya match ba komi ko tanga pression pour na Paris Saint-Germain ko beta na Real Madrid mais ba ke makama mboka eleki Paris Saint-Germain eleki Real Madrid po so mboka za na kimia te so okende tala ngo pe na bar siko tango zozo ngokutena ba kuluna
basasi ono na macheti pour te kotala match ya Paris Saint-Germain. Pota la match à Paris Saint-Germain bien ko beta awa. Mboka pe ifo za la kimia. Priorité za na makambo etali mboka. Même na basoda na nini. Soki kimia za na mboka te guerre za na mboka. Okotala pe match à Paris Saint-Germain na Real Madrid te. Maître Kinkololo koloba nini. Ya koloba ka boye. Caméra na eza kuna maître. Maître Kinkololo ye bakonzi ya mboka. Soki na laksinu bomona ndenge nazo souffrir. Malgré que si la nango na ko continuer ka musala na biso tozo sala c'est beaucoup sunganga te en plus nazo travailler te naza nanda bana nangai mama nangai natikala ka na ye pona ko bokola e siko bozo sunganga te mama nyakeo mama Olive président Fati na bundi pona mboka en plus pona ba mama po soki na kimaki na tika ki ba mama balingaki basala bango mabe na sali intervention ya ba mama lelo ngai naza na bapota na nzoto na kotinda nazo sala elo côté bosunga ngai en plus ba kiso nazo traiter nzoto ezo coûter nazo sunga ka ngamoko naza na famille ya bosunga ngate bosunga nga vraiment ingénieur Maître Nkololo na oki passe na motema président Fachi ngande fona sengela yo qui s'est coûté cher président Fachi ba conseiller na présidence même président a salité bozo gagner ebele mutoa maître oyo azo batela même bande ko na bino ba na masina Mario Vani na Lix voiture climatisée bachi bozo lia ba biftec mais oza bande ko pe na masina na changu na kingasani na njili na malweka na kinseso parce que organisateur so yo bongi famille mo bongi te donc bon ça l'effort Gentini Ngobila Mbaka hôtel de ville za na mbongo bosunga ndeko maître volontaire o bakati pona biso bakati pona yo Gentini Ngobila Mbaka bakati pona président de la République parce que hier a remplacé place au président comité maître volontaire nda commis place au gouverneur à comité ne maître volontaire à commis tant que le président et la dit que tant place au armée comité ba maître volontaire ba commis donc musala ya président de la République ko battre la population musala gouverneur ko battre la population na place au comité ba commis to sengi na présidence de la République to sengi na hôtel de ville à Kinshasa to sengi na assemblée provinciale à ville à Kinshasa bon ça là quelque chose bona ndeko na biso maître volontaire Kinkololo alingaka kufa atika bana ne mwasi na ye pona ko battre la population eza mabete kolembate maître nanyo yo Rossi akufi soki lelo tozo sala mission tozo loba boye pour kaloro loba boye te ato na démocratie kala de jour pas anera le koto ponga lobaka pas bakangio mais depuis Facha ye liberté à presse Facha lobby to critiquer mais to buka lokuta te to loba vérité to critiquer même ye président mais a erakofinga te eza démocratie mutumaka zaki na mbujimai azi président ngai soko tiki nga bakoboma ngai po lobaki na président vérité président bi bakoboma yo te tozali na démocratie c'est ça la démocratie donc bosunga maître Kinkololo to bana ko lobela ngone mission maître excuse pas na moni mutumo a komenga wa ceux qui ba o appelle numéro ba yo ki ba moni bon pesa numéro ba comment va mettre pesa numéro non GD comment numéro ezani 082 19 91 975 to bandeli 082 19 91 975 Gédéon somnamo rapide comment numéro un maître ya M-Pesa comment M-Pesa wazana bolingo a contribué pour na mettre mbi longola titrage longola titre rapidement nazo répéter 082 19 91 975 rapidement comment rapidement va mettre mtarosuki ça 082 19 91 975 j'ai dit moi na mayele rapidement avant de mettre na mon numéro ana j'ai dit rapidement
longola titrage ya biso tia bato nyonso ya bonne volonté balingi azosomba bakisi ezali cher bato ya bonne volonté oyo balingi basunga maître Kinkololo bokoyi kotina moi quelque chose oyo nyonso oza nango na possibilité bokoyi kotia bapota ya maître azoki mpo na biso illustre bokoyi kotia mpesa botiele moi quelque chose ekoyede parce que bapota nano ebeli te parce que batongaki plus de 80 pince oyo babengaka pince batongi 128 numéro ezali 082 19 91 975. En tout cas, eza question bosunga question time bato bonne volonté ndengo zaka nanda kuna yo soko za na mpesa mbongo ezali banda ko tia ta 1000 francs 2000 francs tout fait nombre bato bonne volonté olingi po tia $10 olingi po tia $100 parce que tangu na koloba bien omoni Rossi Mukendi akufa soki lelo to sungi bana Rossi Mukendi ekopesa ba mettre patience courage babundela mboko balata même teni bakende na beni ne to moni ba boxer ya ba ukrainien ba musicien ba ukrainien ba boxer balati teni ba ke guerre et comme na moment moko Rwanda linga attaquer biso ba soda bazate e ko senga tozo ba mettre si il faut to l'accès déjà volonté gouvernement tant mettre moko azwi likambu biso gouvernement to sunga population to sunga bapota batongi 128 suite épingle alors na sengi na bande ko bonne volonté bato générosité botia mbongo na mpesa ekoza malamu mingi penda bosunga ingénieur mbiye mete kolongo émission tu na ko sala ti fin du mois na bando tia photo na yo na suka numéro na yanga ite na ko tia numéro na yo ko senga appel de fonds Batouba Sungayo, na bando laksa photo na yo, na reçoit même 3 minutes parce que les appels de photos salango prisquement, tu salango ti fin du mois, bato bonne volonté basunga, tu reçois que ça na mettre patience avec beaucoup de respect parce que ngamo pe naza sportif, naza boxeur, champion de Londres, champion d'Angleterre. Moi na nga mobali maître Ikolonga yebi na momo ngala tiki ye pazali aza champion de Londres, champion d'Angleterre, azana 13 combats à boxe sans défaite. Quand makamoko to lo ba ke to na souci que ako bundela Congo na Jeux olympiques zo na 2024 mais akoya ndeni vous me bundane bangla so mbongo mais biso ko to ba patriote to nimboko yo to na posa mutu nyoso zo sale fort na mboko yo basunga ye maître to sukisa na yo ngam na ko clôturer mais yo lo ba suka prenga na clôturer loba o nyoso ozanango Benjamin bolimbi si to déborder parce que tu as mis bat na plateau za makamamboka ezali très important bon match ezali après awa bo changer Paris Saint-Germain a na Real Madrid Benjamin na Général bakoya après na deuxième mi-temps soki bakoyo soit rapide bakoyi kokota ba pesa kaka nini ya match na plateau nanga ekozala bien mettre patience avec beaucoup de respect onde to kitaka bobenga ngo nini siko okoyi koloba na télévision ba Orlando président Orlando adressé maman na président na monsieur Gentini Ngobilambaka. Merci beaucoup capitaine à bateau. Avion, mais bateau. Bateau oui. Voilà. Pendant qu'on m'appelle bateau nyoso. Merci mingi. Merci mingi vraiment. Merci maître. Sur na plateau na yo. Na si rezape mbala libosote to robandoya kaka toujours. Soki li kamezali plateau za bino boyaka boloba ba difficulté soki bo problème eza boye. Ngamo na ko clôturer pe na ko beta sete. Na oloba boye pona ba konza mboka na biso. Na sir président Fachi aza papa ya biso nyonso. Na sir président nenga azali wana azali na gouvernement azana patu oyo apesi bango oyo pouvoir ya ko exercer na ba différents coins. Azali yemoko azana misala ebele akoko ning tokolobaka akoko métamorphosé. Le président fondateur n'est pas un magicien. Voilà. Donc c'est ça. Pas magicien. Il y a makambozo na komina masina en même temps makambozo le kana limete en même temps ezali pasi bosungaye bino batu oyo président Fachi a pesi responsabilité
Et surtout, à ce qui concerne Makambo Italie, insécurité. Ce qui, lelo, va mettre volontaire, va botami, c'est parce que insécurité est allée ma casse. Alors, insécurité, oh, il y a un continent, même dans l'Est, il y a pays. Il y a des experts, ils ont battu, oh, ils ont une bonne initiative. Ba sportif bazali batu oyo ba yekola sécurité batangi ba biso mususu to bima to bamboka belé to vivre ba réalité libanda to tangi to yekoli to yebi à ce qui concerne qu'est-ce qu'il faut faire pour contrecarrer aux insécurité. Alors na simana yango to yebi ke ba main noire ezalaka na kati. Alors bino ba oyo bandeko oyo ba pesi bino pouvoir ya ko exercer na bo beta mo aksa mo muke côté à ce qui concerne la police na biso. Bande ko na biso à la police bozo que sa biso soni ya kosakana te bozo que sa biso soni particulièrement na ba souciat bozo mona policier amelaka diamba amelaka lotoko na kuluna bozo mona policier atekaka diamba asala ngande ya lotoko bozali bato bozo contribuer que insécurité et persister il y a phénomène kuluna. Parce que tant que biso tokota sur le terrain, tu se retrouves à cas, bokomi boye, place bozo kende, mais le pan wana policier mutazala wana, mais ba kuluna bagenda ko fanda wana na ndenge ni. Alors c'est vraiment compliqué. Tozana posa soutien à bino, ne à biso totombola mboko ekende biso, tozana souci à mboko. Voilà pourquoi tu créa initiative oyo va mettre volontaire pour na ko traquer ba kuluna oyo afin que Floyo et si les quatre pour na libela tozonga ndenge tozala kana ma série ya Mobutu s'il faut le dire na yebi que président Nabiso Fachi azana bolingo ya reconstruire mboka oyo sur tout le domaine bino bato bozo kima mbango ya wera ba poste na ko kesu na ba député na asir na changu ba député bazali o ba bima na ko saluer les seuls députés oyo abima na provincial lelo azali likofa changu les seuls mutu oyo tozomona ke abimi azana pouvoir zoko exercer akimi masina ta kimi changote excellence Mesengoi Jangoyi azaka kana masina na biso azolia na biso ba poussière ba mama ya bitula ba nguba ba mama ba salite azaka kawana atalite que oyo ngana zui lelo eza grâce à batwana na kozana na bango tina suka likofa chango vraiment merci mingi. Continuez toujours ndenge wana befort biso tozali tokobunda tia biso maboko Floyo esila lokumu ekende tozana posa mboka na biso kende liboso président Fachi mbote mingi. Merci beaucoup. Merci maître patience ba maître na mbaki ba maître volontaire na kozala bref Benjamin Telemelinga pour na Paris Saint-Germain mais makama mboka eza très sensible parce que soki mboka eza na kimia te otala match à Paris Saint-Germain te bakulu na bakoya opanda même bar bakoya opanda même place bota la match soki mboka eza na kimia te na koloba bien mo etokomi na suka ba maître volontaire bazo sa musala ya makasi eko senga na gouvernement ba maître volontaire ba koma ba maître moko reconnu na gouvernement central pe provincial ba comme ça ba maître volontaire loko Mobutu asala ki ba JMP to loko la Mobutu asala ki ba kader bazala na ndenge ndeko maître aigle blanc lobby bazala na ba jeep ba pesi ba maître volontaire ba identifier bango ba pesi chaque commune ba maître volontaire ba jeep parce que mbongo ezali ba pesi ba maître volontaire ba teni bazo identifier bango na ba macaron na bango ba pesi ba maître volontaire ba moto en plus de cela ba maître volontaire il faut balata ba gilet par balle et maître volontaire so ina olo ba boye même na poto ba benga bango baza ba ka ba JMP balata ka ba gilet maître volontaire azona droit ya mundu kité mais maître volontaire azana droit ya gilet par balle parce que avec gilet par balle ceux qui va bêtir à quelque bundana même banani ceux qui va bêtir machette kota na gilet par balle donc il faut appeler ça va mettre volontaire bazala na ba teaser ba matraque o électrique bazala ba minduki électrique bon maraté minduki électrique ali so va bêtir pan ba bien en français teaser en anglais pardon teaser so il va bêtir pan et puis misaka ressort so que bêtir eza courant malamoko okwe donc biloko to sengi na président Fachi na kotinda président Fachi
bosunga ba maître volontaire soki président Fachi ozana souci penebi kozana souci wana ke kulune si la mboke koma kimia bo pesa ba maître volontaire ba commune nyoso mi bo identifier bango bo pesa bango mituka bo pesa bango ba moto bo pesa bango ba gilet par balle bo pesa bango ba teaser parce que teaser en anglais et ça va minduki à ressort et ça va minduki électrique et bien t'as ramassé c'est ça courant pas et ça électrocuté au coin mbala moko bo pesa bango pe ba matraque bo pesa bango pe ba kraka tant ba kangi ba ebi place ba kokenokotika ba maître ba kokenotika ba kuluna wana ba mettre rapidement aussi na rappeler na ajouter loko moko parce que il y a eu ba regret mususu dans certains maîtres na si botuna ki mutuna mo reposa makiawa ndenge na ba commune mususu ba maître volontaire mususu bazali to bazali te ebele bazali ebele bazo ki moi ba komaki na souci bokanga kuluna wana ba yebi aza renommé ba okene kotika ye soit na social maître patience si ça la mbongo famille y intervenir pe simbo ba yeko signaler que passer mukuna azolinga sa l'intervention a confirmer de me ba signaler na ba magistrat na biso bazo sala musala malamu bako kanga kuluna batindi na parquet les mêmes familles qui corrompre un magistrat magistrat salaka boye to batu wana bazongaka tant bazongaka na quartier bazolobaka nini ke basalinga eloko te ako continuer à effort. Merci mingi maître poto comme na sengi na ba soki ndeko na yo bakangi kuluna landanga ozolandanga soki bakangi kuluna azokisaki ndeko na yo bakeine na parquet landa bien bakeine na parquet na la police parquet soki bakeine na police bimisi benga biso okoleka na émission soki magistrat moko bimisi benga biso okoleka na émission otanga koma magistrat wana na commissaire bimisi kuluna wana procureur général de la République ngai nena sa émission boye soki eza concerné eza émission qui n'est pas procureur na kotine net émission oyo eza concerné quand attend tozo si ça lobi na tongo ezo qui n'est pas gentini ngobila pour ezo concerné ye ezo qui n'est pas président de la République ezo qui n'est pas dans la police quand ndenge le peuple amoni mais ngana tinda kango direct na présidence na suki swana na suki saka ngana suki saka émission na ngana losambo na éviter losambo ndengo esali émission comme na suki saka na losambo nzambe tata nzambe na bomo nzambe na nguya na tiki ba nyonso balandi émission oyo nzambe pambola bango ba bazana maladie nzambe bikisa bango nzambe ba bazo la opération loboko noza mokusi ezali loboko na yo esala opération sa cicatrice e bango sa bango ba bazana ba tension ba diabète ba cancer je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur na moment na tiki bande kona biso na beni esika baza ko souffrir na tiki bango na maboko na yo na tiki pe ba mettre volontaire na maboko na tiki pe mettre kikolongo ba pota nzambe o ilango biksango na kombo na Yesu Kristo ndeto kutani mbala sima na kombo na Yesu Kristo ndeto lobi amen amen. Aspect spirituel. Mon peuple sauve